Bonsoir, bonsoir la Chine, bonsoir à tous et à toutes. Naebi ke komitara na lina lala et alina lobaka vendredi tokozala na émission pona immobiliser mutu nyonso oyo alingaka Karine aya koparticiper vendredi. Mutu nyonso oyo alingaka Karine to participer vendredi et beau participer vendredi. Voilà la Chine. Et na senga merci na la Chine. Na ba mama nyonso balingaka Karine, na ba o nyonso ba opesa. Na ba o pe nanu ba pesite. Ndambo esala tout, esala nombre. Muke ekosala ebele. Donc to yoka soni te parce que opesa o, pesa 5, opesa 10, to yoka soni te. Nyonso ezali nombre. Et puis na pesa merci na maman Charlotte. Merci maman Charlotte. Vraiment nzambe apeso santé ebele santé ezalaka tous les jours makasi. Na ndenge olingi mwana na yo, na ndenge osoutenaka mwana na yo na ba prière, na ndenge oza na motema ya ko supporter makambo, na ndenge oza ko supporter nyonso oyo ezoleka na vie ya Karine. Na musala oyo ya pona. Merci maman Charlotte, vraiment merci. Et na lobana la baronne. Karine Mokonzi ozali mwasi moko makasi. Karine Mokonzi nzambe apesa o tout eza na kati ya nzoto na yo. Apesa o nyonso. E loko na ena sengo ka zala makasi Karine. Et nayebi kozalaka makasi mais zala lisusu multiplier lisusu makasi na yo. Et dernier message na ina loba. Karine oza na pela nzambe. Oza na pela nzambe mais ko étouffer yango te. Soki nzambe apesi yo appel baboyaka te, ba étouffaka yango te. Zala makasi pozo appel wana osalela yango. Salela appela nzambe eza na yo na kati ya nzoto na yo. Elo na ina lobanoka yango wana ma fille adoptive. Salela yango manifester. Sambela po ezonga. Po ya Saint-Esprit bima makasi po osalela appel na yo. Bisous bisous.